ayemaki alobi awa kimbangu nzambe. Kimbangu nzambe yango biso barasa tolobaka king of the king. Mfumu wa bamfumu kimbangu mvuluzi. Donc mfumu kimbangu mvuluzi. Pana biso Molimo Mosantu ezali papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, moi je crois que Simon Kimbangu n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a travaillé pour nous tous. Nous non seulement congolais, mais aussi africains. Ouais, donc le voilà, dès qu'Abozo Mona, notre gouverneur est à Congo central. Non. Bonjour, bonsoir. Très chers internautes partout et amis dans le monde. Ça dépend à place pour Tibino. Oui, c'est bien moi, votre humble servante. Prédence Ngembe, la petite aux éblés à la taille acceptable, autre m'a dit original. Et si ma caméra dans un bon on a yemoko, je suis les jeunes pas toi, mon ami qui m'a gagné. Ozo ça qui original bima bien habilité, abima mo ba jolibilité qui te copé elle. Oui, abiso podcast et qui dit bongo na mabélé à centre d'accueil dans la commune de Kasavubu na district ya Funa. Donc batba metuna ya biso podcast na centre d'accueil et qui osala neni mama nangaye babisa vainda ezande dégâts yango na osenga na bino ne zappez pas, restez toujours branchés. Surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner parce que Eza Koinda à partir de maintenant déjà obscurité quand débino mo bozo mona. Pourquoi? Parce que il y a ce podcast et Itasiko na Congo central. Tam so ba mitule o mais ba uta déjà Congo central. Les sous en tout cas to elibino makamba kitoko makamba sika. Il y a ce podcast et ko ya pena na manda Yerusalem. Mama nangaye. Babi tout le kimbangiste. Bo se manifester na katia ya biso podcast. Nanzela ba j'aime na bino, nanzela bo s'abonner, bo commenter, bo liker et puis toi on a besoin il y a ba remarquer na bino na commentaire. Voilà donc neza bo tozo quitter déjà tozo na centre d'accueil awa, quand ne bozo mona derrière moi, ba mitu kezawana et belé et puis ba to bazawana bo mona ka donc original tambala mon robe, mon nez, mon vert blanc, donc babi et oza ko bardé et ko yinda na obscurité quand ne bozo mona bandit déjà. To kutana na bakimbongiste bazawana moko simana mosusu to mekana noko yoka mo mukie to meka ko interviewer bango to yeba est-ce que journée ngo ya le 6 avril parce que c'est déjà demain journée le 6 avril pour na bango et le bela bango nini et ça nini pour na bato mekana ko yeba biso na bino elongo to kitapena na mbanza Yerusalem kuna na kamba pour na sa mo mukie découverte donc na pesi mbote belé na babosi na ngana so na linga mingi na posa tout le kimbangiste bana papa boza wapi bino bo se manifester na kata ya biso podcast et naza penga moko naza na mon ami de souffrance, oui mon ami que j'aime bien donc babi ndombele watate c'est donc notre invité déjà aya ambeka pe ko pese la journée ya le 6 donc moi ba commentaire ka ndenge zala. Ouais, merci beaucoup en tout cas un grand merci na ba internet na biso et na ba onyo so balinga vraiment chaîne bino ya makasi donc ya biso podcast ndeka to lo na bino chaîne yanga ya yo ya biso nyonso biso tout ba congolais et bana mboka en tout cas un grand merci na confiance ya bozo pesa biso parce que biso toza bana bitinda na bino et botinda ka biso et puis tokindaka donc mingi déjà concert nga président Sengimi original a outi pena koloba alors toza bongo a on a centre d'accueil ils ont bongo na commune à Kasavubu na district ya Funa alors départ na biso déjà vers tina kamba Yerusalem en tout cas ba kimbangiste ba baza na nikila poto ba baza partout donc bon manifester ko za pena kitoko makasi le 6 avril et ça date moko historique alors notre président de la République a récompensé qui ba kimbangiste parce que tu dis que fumu kimbangu asala bongo ba miracle belé bena na mokili o ya Afrique surtout na mboka na biso ya Congo alors balobaki ba kotika ndenge na te le 6 avril il faut qu'on m'appelle férié de tout le monde a bongo ba le 30 juin et de tout le monde a bongo ba le 16 et le 17 janvier tous a rappelé ba naku to kina ba misala te alors nega ezala en exclusivité to kitapena sur le terrain na Kamba Yerusalem to solola taka ndenge ezalaka chaîne ezaka encore ya biso podcast en tout cas continuez toujours à s'abonner massivement OK tina cloche ya notification et puis tant on vend ba vidéo nyonso
et kobanda kokomela kaka ndenge ezalaka. Et voilà ndenge conseil nanga Prudence Ngimbi auti koloba. Bon moi déjà na sima na biso ba mituka eza wana bato bazokende déjà vers Kamba Yerusalema bakende bongo ko sevela na molulu ya minene parce que bakonza mboka pe bazalaka kuna bate bauti mikila poto bauti na Angola partout et donc ba yebongo ko assister na mokolo ya le 6 avril donc Turbo Sanate 103 ans église à Kimangisa existence nango donc 103 ans depuis papa na biso fumu kimangu otebi ya liputa abandaka bongo kosala bongo ba miracle na ye donc c'était le 6 alors eza bongo anniversaire moko bokiko ratango te yo bomo pena to kiti pena bokasi kaka ya les trio donc les trio en tout cas un grand merci à vous et neka bosala et puis na bino pe ba lundi na biso en tout cas un grand merci donc peut-être ngimi moi siko to ça siko descente na ba oyo tozo voyager na bango elongo car nous tu koloba le 6 avril elobela bango nini et puis esengo nini bazalaka nango un grand merci aussi na Turbo Sanate à Montréal donc je suis Munguli Sanzambe mwana tchango soka net baka donc merci to koma siko wana ko solana bandeko oyo to sala bango long voyage en tout cas pour Nzambe abatela biso na bino merci boza pété hein donc boza pété bomona ndé original en côte na lifuta 6 avril moi qui tambala gado ya verbe là donc biso n'est pas biso kiesika au kuti ba marché boyo pe marché la raison pour laquelle bomona original na moi na robe donc voilà donc bo tenir nga pena regarder original qui tambala voilà donc biso tout les autres za na papa toza déjà na papa parce que notre fumu kimbango notre père donc Nzambe molimo. En tout cas na saluer bana kimbangiste nyonso bana papa nyonso na pesi bino précisément à mon papa chéri mon papa que j'aime bien je sais que du tout comme ma cousin na musika yo ngwana donc original la zone mama malembe tikuna na mbanza ya Yerusalem voilà donc tozo kota déjà pour que to meka kosola na bandeko to meka na ko yeba le 6 avril on juste ezaka nini pourquoi ba célébrer ngo ezala vraiment nini ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa kombo nani? Kombo nanga Gilles Kumba. Papa Gilles Kumba to monyo na centre d'accueil awa na habité yo pe départ vers Kamba Yerusalem et tondeni. Absolument. Kamba. OK, merci beaucoup. Papa mekana no ko yebisa bala émission partout dans le monde. Ba meka pe ko découvrir moké journée à lobby le 6 avril. On a eu au journal lobby sur le Belonine. D'abord sur salon ndeni. En tout cas, journée à lobby le 6 avril est une journée moko spéciale. Pour le 6 avril en 1921, nde papa Simon Kimbangu nde abandaki musala na ye. Yango wana pona ko kanisa mokolo lelo gouvernement congolais nde a ediaki yango po ezala journée férié chômé et payé. Yango wana nde biso banso tozo matayilu selemi pona fête yango. Pona fête yango. Oui, OK. OK, est-ce que zo salon ndeni, zo salo bien to zo salo ka bongo bongo. Vraiment likambo oyo eza likambo kitoko ezo sala biso esengo. Yango tozo senga na biso banso spécialement ba congolais. Spécialement ba congolais tokoka kopesa mokolo le 6 avril lokumu. Pamba te likambo yango eza likambo emati nzete toyebaki te na ntango na 1921 ke mokolo yango ekokoma férié mais vraiment toza na esengo makasi voilà yango tosengi esengo wana biso nyonso tokabola yango voilà. OK, merci beaucoup papa lobi en tout cas azane comme ça papa yo pesa no kaka outi par-ci par-là to saka mona kini te naza mwana kini OK, merci beaucoup. OK, papa za mwana kini donc parce que mukili mobimba donc ba pays ikolo na bikonde bazo ke célébrer kuna na Kamba Yerusalem. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Sele ye kaka. Maman Sele Ye kaka. Maman Sele ye kaka. Donc yo kaka né? OK, merci beaucoup maman. To monyo na centre d'accueil na Kasavubu, you pose que ka vers Kamba Yerusalem. Vraiment n'habité ozaka na Kinshasa to uti quelque part oye. Nga na uti na province ya kwangu na mboka ya Kenge. Wow, uti na Kenge pona okende na Kamba Yerusalem. Wow, nzambe molimo mona yo mama.
En tout cas, mais quand nous présenter ma sentiment na yo par rapport à la journée où le 6 avril où tikeli kamba tikeli kenge musika pour nous kene na kamba kuna Yerusalem. Et ça ndenge nini? ezosala nga esengo mingi mpona mokolo mwa lelo biso tozalaki te ke bato tokóma bamona biso na mokili kasi koko na biso andimaki kufa na mpasi akoti boloko na bakoko na biso ete biso tokóma bato yango Koko na bitongo nani wana bato bayokaka koko Simoki Mbangu nde ye nzambe na biso na bakoko na biso oyo bakendaki kinkole na papa Simoki Mbangu yango nde esengo toza na yango mpona kende kokumisa tata nzambe na bakendaki kinkole place baliaka maboke to wapi bakendaka na baza bankole bakoko na biso ntango bakangaki papa Simoki Mbangu nde bakangaki bakoko na biso yango na mokolo mwa lelo toza na esengo mpo babandaki kobenga biso bamakaku esengo wana nde yango esali biso mpo tokende kokumisa nzambe na biso alongolaki biso na bowumbu ya mibale toza na susi papa tozowuta na baprovince ya mosika lelo banda toye totiki bana 3 jours na nzela baye bazali kosalela yo te baza na misengo soki opesi biso ata bozwi mutu moko asomi mutuka mpo tokokumisa kona biloko ya modele ya boye totie na mutuka po ete toya kolesa libota na yo papa yango tosenge epai na yo bongisela biso ndenge mpo ozali kopesa mpe baninga mosusu yango wana esengo naza nango okomba tata molimo sana. Ok, merci maman. Merci maman. Maman a présenté Bessengo na ye. Maman maman ye kaka. Nga c'est fait kana komba ye kaka. Maman c'est le ye kaka donc alobi uti musika kenge alobi na nzambe na ye en tout cas soka pesita mako na bango mutuka bako koma bien bazo uta musika nzela pasi ba transport bazo nyokwama asengi na nzambe na ye apesa bango ata mutu moko mutuka en tout cas est-ce que ça na kondima ke nzambe na ye yoki yo nzambe na nga yoki akosalela mpe biso amen doki esengo na mutu oyo amoni nanu ta sengi kasi asali andimi doki seke oyo osengi nzambe na osa nini akokiselo merci beaucoup on continue donc tozo continuer kaka nde tozo tambola kosola na bandeko tomeka koyeba moke avi na bango bonsoir papa bonsoir mama na ngai papa kombo nani nga révérend Bokolo Floriote révérend Bokolo Floriote tout le monde déjà le rôle bi révérend déjà on a quatre kumbongiste donc départ déjà vers Kamba Yerusalem en tout cas toke na Yerusalem vraiment donc penza ko sanzola nzambe na biso na le 6 avril. Ok, merci beaucoup papa mais pour na yo mais kapé kotel sa bandeko comme so yo yebi déjà mais pour kotel sa bato na biso partout dans le monde le 6 avril les zoloba papa ni zolakisa nini. En tout cas le 6 avril ezali mokolo munene pona moto muindo nyonso pe mokili mobimba po nde mokolo oyo nzambe akanisa biso bato moindo kobimisa biso na libulu monene oyo tozalaka liboso ya moini satana nde yango mokolo oyo nzambe atala moto moindo pe ayaki kofanda na biso pe alongoli biso na libulu po moto moindo amona na mutu lokola bato mosusu pe mokili mobimba nde yango le 6 avril ezali fete munene ya bato moindo nyonso na mokili mobimba. Vraiment. Mais au lobby ya bato moindo est-ce que à l'exception mindele tondeni en tout cas ezali nano moto moindo pamba te moto moindo à travers bakoko na biso ya kalakala basalaka nzambe mabe nzambe atalisa biso mokongo nzambe atala libota mosusu ya mindele nde asala na bango tango bango pe basali mbeba babomi mwana ya nzambe babomi nkolo Yesu nde alobi ngai na longoli bokonzi oyo epai na bino eke epai ya bato mwindo nde yango le 6 avril nzambe atalaki biso bato mwindo ezali nano biso pe mokili mobimba pe mabota mosusu. Ok, merci beaucoup papa révérend étant que référent mais quand on kotel ça parce que ezana ba indo belé jusqu'à maintenant bazana na ignorance kat na bango bazo comprendre na bango libération au te au moindo azwa à partir ya 1921 le 6 avril 1921 bango bandima na bango te bazo comprendre te ba indo marque wana nini ngo conseil nyoko pesa na bango. En tout cas na kati ya baindo wana bayebi papa Simoki Mbangu te ezali faute na bango te po na mokili oyo ifo nzambe apona yo nano ifo nzambe alakisa yo bomoi na ye nde oyeba ye ata kuna na bayuda kolo Yesu abotama kuna asala ba miracle me bayuda nyonso bamona ye te pe balingaka ye te bato mike kaka nde bamonaka ke ye azali mwana ya nzambe pe bato mwindo bango nyonso bakoyeba pe te ezali kaka na baponami ba oyo alobi ke na uti na bango na likolo koya kotonga na bango babeli ya sika nde bango bayebi papa Simoki Mbangu ezali bongo.
Merci beaucoup, révérend. Merci pour l'éclaircissement. Tout le monde peut papa un soukuna. Nakata mutuka to mekape mukeko solo là. Naye, bonsoir papa. Bonsoir maman journaliste. Papa kombo nani? Kombo nanga révérend Kachunga Mbodi François. Révérend Kachumba to sepeli komo na yo papa. O mekano ko sa mo muke commentaire né pour révérend oti ko sala par rapport à la journée à les 6 auto ke koma lobby. En tout cas, et pas nangai le 6 avril eza lokola e bandeli ya processus ya restauration ya humanité. Pambate eloko nyonso ezalaka na source mpona koya kolibere biso na mokili po ete tokuzwa lobiko olimbisama ya masumu nzambe akita na bayo wana ezalaki source po ete tozwa nini kolimbisama siko mpona nzambe aya siko korestaurer humanité tout entier source siko eza na moto mwindo po alobi azali alpha et omega abandaka na moto mwindo aye mpe kosukisa na biso bayini sikoyo mpona koya kosukisa restauration ya mutu na mokili yango tata nzambe nkolo yesu molimo mosantu ayi kokita na kati ya Afrique centrale na kati ya Congo na ba Congo bapasi mokimba. Donc le 6 avril ezali donc source donc ya début ya processus ya restauration ya l'homme l'humanité tout entière en commençant par l'homme noir. A commencer mais ceux qui na l'homme noir na ebisio ezali restauration ya toute l'humanité mais en commençant d'une façon particulière d'abord par la race opprimée biso bato mwindu. Après ndeko kendisiko na monde entier pabate biloko nyonso ebandaka na motu moko eke na motu yango wana 6 avril ezali ebandeli processus ya nzambe okita omokili po ya kobanda processus ya restaurer l'homme dans une façon générale et en particulier l'homme noir. Ok, merci beaucoup révérend mais eza pe na bato mosusu bayindo kaka bandeko na biso bayindo depuis bakosama batikalaka na position wana tiko date oyo d'après bango lobi la bango loti ba mo nonga ndie moi ba jemo ko ba mo nonga na bité bata modèle wana ko ba sosola message ne koza nini envers bango bon boso soli ezali penza eloko noloko ezala na nango mutu na mutu za ndenge nzambe abengelaka ye bao pe baza na ignorance ezana mokolo tutanda ko tuta bango bitema bakoya ko sosola wana bakoya ko kota pe. Donc le 6 avril ezali esengo mingi toza komatuna biso elemiti kende kosanzola nzambe po atali biso akanisi pe biso yango wana biso pe tomata na esengo mingi tokende kokumisa ye kosepela makasi mingi et surtout ezali anniversaire ya liboso ya reconnaissance officielle oyo ya journée bapesi yango na l'état journée chômeur et payé. Or ngai biso toyebi ata na bakoko balobi soki mutu ekoti kaka na liboso c'est-à-dire nzoto mobimba ndenge okende donc ndenge le 6 avril eyebani déjà na luyalo c'est-à-dire déjà début à démarrage peut être mokili mbamba ekupa kososola papa si moto mbangu tata nzambe molimo mosala. Ok, merci beaucoup donc Kande Bomoni donc éclairci biso bien journée yango ya le 6 avril donc mingo le bezate miso emona matoi eyoka donc bazozela ka biso pour que tout ça la décollage. Merci beaucoup donc ne zappez pas un NFC Bino et puis n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner parce que l'édition nulle part ailleurs kakana ya biso podcast donc toujours kota déjà pour que tokuta na kuna na mbanza Yerusalem dababi ça va barder ça va ina bon mon ande original na kota munkanda na défilé donc bon mon ngo kitamba pena donc il y a vert blanc et puis les puta toujours le 6 avril hein nous mon bon mon ando mingo le biate bota à la coste tout en vert blanc. Merci beaucoup. Yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yo
C'est un jour très émouvant pour nous parce que toute la planète et aujourd'hui tout le monde est conscient du combat du prophète Simon Kimbangu pour la libération de l'homme noir. Non seulement la libération physique, mais surtout sa libération spirituelle. Et donc je voudrais que chacun de nous intériorise la profondeur de cette journée comme étant non seulement la célébration de notre libération de l'oppression coloniale, mais également la libération de notre spiritualité. L'Église et demeure pérennisée à travers des actions sociales et un soutien sans faille aux efforts conjugués par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées congolaises, pour garder l'unité du pays et restaurer la paix dans la partie Est, victime des agressions répétées d'un pays voisin. Puissent nos prières et nos pensées accompagner nos compatriotes meurtris dans leurs âmes et dans leur chair. Pour terminer, je tiens à vous garantir l'accompagnement de l'exécutif provincial dans l'exercice de la mission qui est la vôtre, consistant à apporter le message de Tata Simon Kimbangu à travers le monde entier. Kimbangiste oye! Bana papa oye! Tusamba entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedito yeundwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tolanda ki matei na biso tata pasteur ateya ki biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We heard the preaching. The preacher preached in Psalms. He then went on to read the Ten Commandments in Exodus. Let's keep what he has preached to us inside our heart, put into application so that we can be saved on the last day. Ndenge naloba katango nyonso lelo eza mokolo monene le 6 avril. Like he always says, today is a big day, the 6th of April. Oyo baza kolanda biso mokili mobimba, which the whole world will be following us. Yerusalemi alobi nini? What has New Jerusalem has to say? Yerusalemi alobi tozali bana mapamboli. New Jerusalem has said we are the blessed children. Tango tata nzambe asala Adam bazalaki bango misato. When God created Adam, there were 3 of them. Ye moko tata nzambe kolo Yesu na tata Simon Kimbangu molimo santo. Himself, God the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit, the Papa Simon Kimbangu. Nzambe asali moto kolo Yesu ati mai na makila. Tata molimo santo nde atiaki opepe. God created the man. Jesus Christ put in water and blood, and then the Holy Spirit blew the air of breath. Kolo Yesu tango yake na mokili pe yebanga ke mwana ya Nzambe.
When Jesus Christ came to the world didn't know that he was the child of God. Ntango ya tata molimo santo ezalaki pasi mpo bayeba ye. Just like when the Holy Spirit came, it was quite difficult for people to know him. Pamba te tata molimo santo mokili bandaki koluka ye na 13e siècle. The world was looking for the Holy Spirit in 13th century. Baluki Saint-Esprit bangonaka ye te. They said, you cannot see the Holy Spirit. Etango amonanaki batu bakamoki. But when they did see him, they were surprised. Na mboka moke Kamba. In such a small little village of Kamba. Emozalaki boye le 5 avril na 0h. It was on the 5th of April at midnight. Kolo Yesu ayekoloba na tata Simon Kimbangu. Jesus Christ came to speak to Papa Simon Kimbangu. Tango na yo ya ekoki obanda musala maladi moko aza na ngombe kichuka aza na pasi ya mutu. The time has come for you to start your mission. There's one ill person, lady, in Ngome Kinsuka. You need to go and heal her. Lobi subi etani okene na Ngome Kinsuka mama wana kombo na ye mama Kiantondo. Tomorrow morning, you need to go to the village of Ngome Kinsuka. Lobi okene na Ngome Kinsuka biksai bongo kene na yo epa lugo kene. So the illness that she had required for people to put stones on top of her head in order for her to feel better, or for someone to sit on her head in order to feel better. So when you go over there, you heal her, then you can go continue your way. Tango bazaki kosolola na minui mama muila za koyoka. When he was speaking to Jesus Christ at midnight, his wife, Mama Mwilu, was hearing him talk. Mama Mwilu atuni nani wana bazaki kosolo na ye alobi nkolo Yesu apesinga mosala. Mama Mwilu alobi ndima ngapena kopesa yo maboko. Mama Mwilu asked him, who are you speaking to? Then he replied, I'm speaking to Jesus Christ. He's given me a mission. Then his wife said to him, accept the mission and I will support you. Et le 6 avril, mon colonel, il a accepté l'État. Oh, il y a bisous, chef de l'État, président, lobby, le gouvernement, ils allaient chômer et payer. Ils allaient This is why today, on the 6th of April, the government has made today a bank holiday. And this is something very joyful for us. Il a accepté bakoko bamona ki passe bakangamaki bamona ki passe batata pe bakangamaki me bango babimisi mosala libanda eke mokili mobimba sikoyo biso bakoko tozali kotonga Yerusalemi ndenge batata balobaki na biso ete botika la kotonga Yerusalemi lelo mundele alobi na biso makambo kitoko tosepeli yo tosepeli te. So that means our grandfathers, our elders, they will stay behind and they were asked to continue the work to build New Jerusalem. And the three fathers, so the three sons of Papa Simon Kimbangu, had told us that we need to build Jerusalem so that we can be blessed. So this is why I asked the grandkids will continue within the work of building New Jerusalem. Biso banso to salami na tata Nzambe mundele mutu mwini kasi pe toyembaka nzembo ete bakobotela biso mosala babotela. So all of us building oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso continuité na biso wana nde ba autorité ya mboka
baliba bimando monde ba opesa bango honneur oyo ba chef coutumier pe baza à côté et puis ba fanfariste ba ta sécurité armée na biso pe za wana pour notre toujours sécurité et ba journaliste pe bangwana donc ndeka bozo mona gouverneur ya Congo central là donc yewana bimi déjà ndeka bozo mona donc ouais donc le voilà ndeka bozo mona mokonzi azobima yewana notre gouverneur ya Congo central na kombo ya monsieur Guy Bando. Oui, donc voilà, yewana azobima déjà. Nde bomoni ba chef coutumier pe liboso na ye et puis sécurité et paille. Voilà, donc ba fanfariste pe bazawana. Nde bazopesa ye honneur donc azobima yewana. Azobima zoya donc le voilà. Yewana zoya donc restez toujours branchés, hein, restez toujours branchés. Voilà. Yewana, gouverneur na biso ya Congo central, yewana déjà si ko kota na mutuka na ye pona ko zonga na ndako aye donc ayaki na milulu ezalaki ko banda lobi le 6 avril. Maintenant lelo nde sikoza retour na ye pona ko zonga bisika oye azalaka. Merci beaucoup donc asali musala na ye étant que gouverneur ya Congo central. Maintenant lelo nde retour na ye na ndako. Merci beaucoup yango ma fanfariste, tout le monde va souhaiter un bon retour et pas inaye. Merci beaucoup. Nde bozomona kembo penza makasi na kati ya Yerusalem awa bituka ya mwana cortège esalami mpona koaccompagner monsieur le gouverneur ya province ya Congo central. Donc voilà bafanfariste pe bango wana en tout cas na banzembo na bango nde bazotia kembo makasi okati ya Yerusalem donc na mbanza ya Yerusalem kembo vraiment eza vraiment total donc voilà. Ouais, les voilà au Bozomona wana donc ils ont maman nabiso Claudine, maman ministre nationale du travail donc Yohana donc azobima déjà maman nabiso. Oui, Yohana, maman ministre du travail et maman Claudine, ministre nationale du travail.
Excellence, on vous voit ici en Kamba. Quel est le sens de votre visite ici aujourd'hui en Kamba? Oui, notre visite entre dans le cadre de la commémoration de la journée du 6 avril dédiée à la mémoire du prophète Simon Kimbangu et à son combat pour la libération de l'homme noir. Voilà, donc nous sommes arrivés et nous avons participé à toutes les activités. Nous avons passé le message de l'autorité suprême, le président de la République, chef de l'État, qui a encouragé et qui est d'ailleurs lui-même porteur de cette grande journée accordée à la reconnaissance de ses combats. Et nous avons également présenté les salutations de l'actuel Premier ministre, une dame qui est originaire de la province du Congo central. Notre présence, c'est dans le sens que nous-mêmes, en tant que ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, avons également porté cette journée et nous sommes venus encourager le public kimbanguiste, l'Église. Nous sommes venus encourager également la population congolaise dans le sens que nous devons continuer à porter ces combats du prophète Simon Kimbangu. Oui, nous avons eu la libération telle que combattue par le prophète Simon Kimbangu, mais nous continuons à courir vers la libération économique de notre pays. Vous le savez, nous sommes envahis par des voisins, soutenus par des puissances étrangères. Et j'ai sollicité que l'Église soutienne et accompagne le chef de l'État dans ces combats, que ce soit par la prière et chacun là où il peut être, résister contre toutes ces personnes qui veulent à tout prix nous ravir nos richesses, alors qu'ils pouvaient bien en profiter s'ils collaboraient et coopéraient avec les institutions établies. Madame ministre, dans le combat spirituel de Papa Simon Kimbangu, nous l'avons vu, cette dame-là qui l'a accompagnée, sa chère épouse, Lelo Mwasi Pe Mosala, Maman Louis-Boni. Toloba boni lisusu bozomona déjà ndenge mukonzi ya mboka azoporte basi. Ça veut dire que mwasi na kati ya mboka na biso aza na esika munene. La sagesse féminine, ces grands cœurs-là, lorsque la femme porte un combat, il le porte réellement. Lorsque la femme s'engage, elle s'engage réellement. Je crois que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les chefs à porter sont dévolus sur une femme pour essayer une fois avec les capacités ou les compétences féminines, voir si nous pouvons aller de l'avant dans ce sens. Et Maman Mouilou a été un exemple pour nous toutes qui sommes venus derrière lui et nous allons continuer dans le même sens d'ailleurs, combattre pour notre propre libération, libération spirituelle, libération économique et financière. Botolobi boye. Mwasi na Mosala. Mwasi na Mosala. Maman ya bureau. Voilà, libération ya Mwasi. Mwasi na Mosala. Tobandi topesi exemple ya Maman Mwilu accompagnaki Papa Simon Kimbangu na kati na combat, place neza reconnue. Lelo basi ya Congo, il faut bango pe ba mipesa na musala, non seulement na prière, ba mipesa na musala, ba lakisa oyo bango bazali capable ya kosala pomboka na biso ekende liboso. Mwasi pe atongaka mboka. Ndenge tokoki koloba et toza kosepela mingi lokola mukonzi ya mboka apesi ba mama esika, apesi ba mama place à exprimer capacité pe compétence da bango. Ezala na bilanga, ezala na bureau, ezala na plus haut niveau, lelo tozana moi suis za premier ministre, tokumisi nzambe pe tozui engagement ya ko accompagner mokonzi na kati na. Machacho nasema katika lugha la Kiswahili kusudi wafuataji wakusikie. Tunasema kama leo tulifika kushirikiana na wandugu wa Kimbangiste kwa sababu ya hii fete ya 6 Avril inayoonesha vita pia shujaa ya baba Simon Kimbangu prophète, kuambia population ya Kongo na ndugu zote kama sisi inapasha tuendelee pia hii komba yake ya kulibere nchi yetu, libere économiquement nchi yetu, kusudi tuwe na kimya pia population yetu nayo ione mema katika maisha. Oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow.
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema Nazali président d'honneur des Rastaman de la République démocratique du Congo. Oui, donc et puis chef spirituel du mouvement citoyen Beto na Beto. Ok, merci beaucoup mais que peut expliquer Balani Bazolanda yo. Donc histoire il y a le 6 avril en tout cas mais vraiment ni l'histoire ya Fumu Kimbangu. Il y a le 6 avril ezali o bisoto zali. Bisoto zo réincarné litnaï. Donc mouvement Rastafari yaki ko pérenniser. Sur bomoni tozali awa, tozali batu oyo to regarder lit ya Fumu Kimbangu. Et puis azala ma belle oyo ancêtre bati parce que ce qui m'a belé ezate biso to benga mabayindo te. Donc voilà oyo biso to batu oyo bazo bénéficier la journée il y a le 6 avril comme journée chômée et payée. Donc ba kolonango biso. Et voilà un peu ce que toko kolobanao. Biso to za barasta. Awa nazali na la Kimbangu, mwana ya Peter Kimbangu. Peter Kimbangu ayemba na 2000 que Noël, to fêter Noël, ntolo kukamba. Noël, erwana Noël ezo fêter. Mais biso ki na kamba awa Noël eko fêtame. Ayemba ki alobi awa Kimbangu Nzambe. Kimbangu Nzambe yango biso barasa tolobaka King of the King. Mfumu wa mfumu Kimbangu Mvuluzi. Donc mfumu Kimbangu Mvuluzi. Pana biso molimo mosantu ezali papa Simon Kimbangu Kiangani. Toyebi yango biso toyebi yango po biso tomonie tomonaka ye toyebi makambo esala asalaka yango wana pana biso tondima azali molimo mosantu. Yango wana oni tosangisaka lokola yaza molimo mosantu na kikulu na biso tobosanaka te. Yango wana okomona me na bolandisami soki toye pembeni ya papa ou bien toye na nkamba tozali to batu to tosaka bolingo mibeko pe misala pana biso to bengaka ngo one love. One love yango wana to tambolaka nango pe na discipline. Donc voilà aujourd'hui biso toza ere eza ya biso parce que biso nde to bénéficier na journée ya le 6 avril. Mais o biso to ko senga awa ba reconnaître lit ya Mfumu Kimbangu. Ba meka ko léger un peu. Ba meka ko léger ba pesa biso le 6 avril tene munde la pesa biso indépendance. Ba meka ko léger un peu comportement par rapport ya bateau bazo sala lit ya Mfumu Kimbangu. Nenge to défendaka mabele, nenge to zo défendre bazo boto la biso mabele na biso. Donc ba un peu collégé yango. Collégé yango ba konzi parce que Mfumu Kimbangu de son vivant akokoya ko lingate na mbanza ba tumba tout un village. Yango wana biloko. Donc ba meka koye Mfumu Kimbangu so tika biloko wana ezali connaître lit ya Mfumu oyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso na biso toyebi te lobi na ambe kozala ndenge nini moni le 6 o ndenge débordement bambuta na biso na Congo baliko ya kotonga na nkamba te ba ministre na monaki lo
oyo bayaki retard bazozanga place ya kolala biso tolali na ndaku ya Denis Kambai oyo abuti na Kasai lokola neve atongi na nkamba e biso moko tozali awa tozo bakoya kotonga awa e ndenge tozala na ntango mabele kosila bongo biso sikoyo tokozala tobandozanga place ya kovanda donc ndenge biso tozawa il faut nasengi na ndo na Judith Ndonet na biso oyo akoti aya kotonga ata 30 villa awa mpona kopérenniser vrai lit ndona na biso premier ministre Judith Tuluka naza sika kolanda yango toza na besoin po tokoyamba bapaya ebele test ya liboso oyo esalami mibale esalami soki to prévenir te alors ekozala mwa dégâts donc meka un peu kobongisa ba condition awa ndenge bango moko bapesi biso 6 avril ndenge pe bakobongisa ba condition awa bazwaka yango en charge ndenge bazwaka ba événement mosusu donc oyo nakokai koloba mingi yango wana. OK, merci beaucoup. Parlons français. Bah oui. Vous êtes venu fêter les 6 merci mingi mpona kopesaka motuna oyo français nayebi te ya me naye esengo mingi kotuna motuna oyo mpeza motuna moko capital ezali esengo mingi parce que le 6 avril mingi bayoki oyo bavivaki bayebi pourquoi et puis yango petit ninga mpe na longangola na ya awa mon à cause du 6 avril donc eza esengo mingi lisusu ndenge gouvernement ekoreconnaître yango mpe ekomi journée moko sommet est payé, ils allaient matondo. Mon maman, parce qu'ils allaient journée moko historique. Ça c'est la démarrage, hein? Il y a pouvoir noir. Nous tous les allés. Message ni ko adresser na bato baza ko douter na likambo ya papa Simon Kimbangu. Non, soko moto aza ko douter na likambo wana ke sala mboka na ye. Atika mboko yo ke sala mboka na ye Kimbangu akufaki pona Congo te pona libota na ye te. En Afrique, après mokili mobimba. Et au moni journal le 6 avril, c'est pas dans le Congo, c'est en Afrique mobimba zala. Hein? Et zala sommet est payé. Parce que papa Simon Kimbangu a défendu l'Afrique et le pont noir. Maman toteka maki le roi Bambinzo, le roi Bakoni. Maintenant tout le monde nous soit en Amérique, en Asie, zala wapi, c'est que zonga. Azonga kati na libota. Akanisa libota petotala pe mbanza Congo tozotala sikoli kama kulumbimbi papa ye moko bundaki na ndenge na ye akisuse musala ya Brazzaville biso to yaki ya wato sisi makambo ya nzundo tozwaki mabele tozongisi na mboka papa lelo pe oyo belobi tokozela ya yebisa biso ke oyo bosalinga na moni misiko na zela bino botelema pe bokende bosalela ngai bon pas ya kuningana ka susute mais là c'est nous qui va travailler. Même la guerre, tout ça va terminer. Ouais, tu t'aimes pétrole, tu aimes bungi. Pour ma belle, c'est abisso. Ma belle, c'est pour nous le chef coutumier. Mais nous, le chef coutumier, nous avons descendant à roi ni Melukeni. Nous avons vite en Kanga, donc nous avons futur roi. Il faut que nous avons tout le futur roi. Confusion, pem konzamboka na ndabiso malamu. Encouragement ya couper ça ka chef coutumier ba mpongo tango nous surtout. C'est bon. C'est bon, même bon, on est dans ma belle na biso. Chaque chef coutumier a un manioko, a un diamant, a un pétrole, a un bloc souterrain. Alors, le gouvernement quand Simoko, ce côté il y a un contrôle à l'État, qu'on fout la taxe na yo que nous avons contrôle à l'État. Comme les gens tango Mobutu, peut-être c'était ça va, maintenant il y a confusion. Confusion. Nathan on a vendu la monnaie, il n'y a pas de chef coutumier, tous sont des flatteurs, sont des quoi. Chef Togo son combo. Moi, je m'appelle Narcisse Pedro. Mais je suis un commandant bravo. Le 6 avril, nous avons célébré le combat de Papa Simon Kimbangu dans la conscience africaine. Ce combat doit être célébré, il faut célébrer l'Afrique mobimba. Okay. Alors, pensez-vous que en Afrique mobimba, le président Nyonso il faut déclarer journée il y a le 6 avril pour reconnaître le combat de Papa Simon Kimbangu? Évidemment, évidemment. Quand il y a mon étiquali, le gouvernement congolais faut reconnaître l'église Kimbangu, c'est que ezali église d'État. Tolobi Kimbangu c'est. Oui, bon maman qui motomo azala quitter ba français azala quitter. Na ba mbongo ba futa na ba voka motomo ko ayebité.
maintenant moto nyonso abike na mwana kolo lupango mais lupango eza na bakolo nango tous les noirs aza congolais mais c'est la journée selendanga malamu ozala sénégalais ozala wapi tout outi kuna na mbanza Congo et pas basalaki tour de Babel et pas basalaki tour de Babel et pas Babel lambalangi nyonso ebimeli c'est mbanza Congo yango wana bamondele bakobundisaka biso ntango nyonso butu moi balingi te ke royaume Congo te soko totamboli malamu mbanza Congo kimpeseleki yango na kitoko mais c'est pas ça hein yango wana tolingi aide na bino nyonso tu bayindo tosangisa likanisi na un franc tosala palais royal tokotonga yango bamama mpe basala bilanga tika te nzambe apambola bango bilanga na bango manoko se multiplier madeso ebima bambisi na mai babotana ebele po te toteka tozwa mbongo totonga royal palais royal oki papa 6 avril ezali jour moko confirmé gouvernement congolais il faut à confirmer que l'église Kimbangi c'est une église fondamentale. Il belge faut le bango. So ba lobité quand nzambe zoya. Gouvernement belge faut le bango. Il faut déclarer urgentement ce côté quand nzambe zoya. To mba bango musu ba na masuwa. Musu ba na bateau. Papa blague sili yango nazuli ngana bisa pe papa il faut le beloko moko. Moni tala tozuku faire kwa mbinzo commerçant. Ake kosala musala ne kuna ngai député azwa babandi babombaka bato passer pas koto pena makambo na mais c'est quoi ça alors siko tokotala le sambo na bilo nzamba pesa ngai permission na vanda na trône tukendi retard mukilio kotambola comme ça. Oh papa Simon azali bosso. Merci beaucoup papa, merci beaucoup papa. Maintenant on est-ce que journée il y a le 6 avril. Et ça a déduit pas chez les noirs ou soit ba mindele parce que tout le monde a pas mindele kimbangiste. Ba tumsu baza ba blanc mais baza ba kimbangiste. Bango baza l'exception tondeni. Non. Maman. Kati na libota nzamba sali mabota ndenge na ndenge. Mais surtout tali malamu tutika na libota bo. Tutika na libota moko. Mondele wa sepeli alibike ngai pe mansete nanga bautaki na royaume wana tika na conseil papa Simon Kimbangu c'est jamais envie de tourembe maboko miba parce que yonde maman nanga ndi muto botaki bango omon ngai na bango toza bandeko mon mais lokwa bango ba telemeli kaka ko bomba biso ba noir mais na kanda moto moindo yeyi kanda moto muto yeyi mama pa mata ba kita awo zelis mbanza ya luselemi bango ba ko futa. Il faut pas déclarer et tous les présidents africains basent na bomoko batika maloko manipulation ba américain ba bombarder Afrique te pe baza na force ko kabiso ba indoté. On a la force nucléaire nous les noirs on a la force nucléaire bon nsi mi kuto ba beti ba to bandika ba to kufi ye moko bon so biso to sangani hein maman ba to succès bango. Merci beaucoup jusqu'à maintenant et ça na noir rebelle au bazon di makate par rapport à conseil okopé sa bango mon noir wana ndi makata no sala mboka na ye oyoki aluka pe nzambe na ye hein mama nzambe asaki likolo na se mazaki akati na moto mais moto ngonde nani o atinda maki na koko ne moko ye moto ngo koko ne moko ko 100 francs fiboué par jour a ndima azate azongo pendant 33 ans. Na boloko chaque jour 120. Attends c'était quoi était? Hein? OK, merci beaucoup. Yango wana maman tozonga. Maman tozonga. On a yebi ko timula ka mingi, timula lususu. Bonjour papa révérend. Bonjour maman journaliste. Bonjour papa. Bonjour. Papa révérend. Révérend. OK, donc tenu on est tenu ba révérend. OK, merci beaucoup to kutani susu tozaki depuis na centre d'accueil avant koya na biso awa. Maintenant le dimanche to kutani awa susuna mbanza Yerusalem. N'habite to mekano ko lobela moki pendant 30 secondes ou 1 minute par rapport à événement lequel lobby à samedi. Na komba tamo na pete tamle mo santo. Événement ya lobby izaki date est marqué le 6 avril 2021 zaki ebandeli. Il y a ministère ya papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire ça est 3e anniversaire depuis 21 tilelo. Alors, le ministère Papa Simon Kimbangu ezali mokolo oyo tata Simon Kimbangu banaki mission na ye dans le bac na bino depuis na kin que ezali mission ya réhabilitation ya l'homme d'une façon générale, en particulier l'homme noir parce que la race qui est opprimée na kati ya mokili. Alors, ezali ki journée ya esengo mingi pamba te loyalo gouvernement congolais
d'une façon générale, mais en particulier chef de l'État, papa son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yayaki obimisa loi oyo andimi ete loyalo na biso ebanda ko fêter le 6 avril journée chômé et payé. Alobi journée wana eza chômé payé pamba te yango ezali journée ya 1. D'abord il faut biso ba congolais to zala la conscience ya combat ya papa Simon Kimbangu. En même temps les Africains tout entier d'une façon générale tous à la paix au kanisa tous conscience ya biso ba africain na mai oyo papa Simon Kimbangu auta kusala la biso na ndi yango ndenge ye coïncider na 1e anniversaire na yango nde yango to mataki na bokasi mingi pona koya kokumisa tata Nzambe po ete mokolo wana ndenge yeba na loyalo ezali eloko moko ya litomba penza na intérêt ya biso batu nanu muindo pe batu nyoso ya mokili moko. Ok, merci beaucoup papa référent, mais jusqu'à maintenant et ça n'a pas été belé baza vraiment contre journée surtout des commis pour na batu nyoso et puis chômé payé. Alors on a habité batouana batajar wana ko lo banini pour na et puis ezana batu jusqu'à maintenant baduta ke papa Simon Kimbangu azali Nzambe ya baindo to yebité ni nongo ko lo bana batajar wana na kopetama na mlimo santo ndenge olobi nanga pona batu oyo bazana doute katina ya bonzambe ezalaki lelo te ata na bayuda tan kolosa bando sala miracle ndenge na ndenge ezalaki na batu oyo bandimaki yete mais ezali na batu oyo bakoya ko comprendre à partir ya diseni tango pasi ekoyela bango mokili mobekuluka esika Nzambe azali mais oyo toki koyebisa bango eloko na eloko eza na ngonga nango batu mingi bazana vocation selon mutu na mutu mais biso toyebi ete tata Simon Kimbangu kiangani azali Nzambe tata molimo santo na baye bandimi yango te bayeba yango ignorance ezalaka na mutu nyonso eloko ya liboso il faut komiyeba nanu oyebi Nzambe po oyebi temps soki na pesi il faut komiyeba koyeba Nzambe pe koyeba tango ezali biloko facteur misato ya très important toki kopesa exemple moko na kati ya Bible ezalaki na mutu moko azalaki ya mvute na bademon tango amoni kolo Yesu aye azwi libanga ate abamba Yesu kolo Yesu libanga ai kosituka bole koyo Yesu alobi kolo Yesu Masia mwana Nzambe oye kobebisa ngai na ngana ngana ne kokite na sengi na yo wakanga na bangulu kolo Yesu atuni boza combien alobi toza légion donc mingi alobi al a exaucer prière na yo moni zabolo mutu aza na kati ya na ba esprit envoûté mais ayebaki Nzambe pe ayebaki ngunga na nano ekokite asengaki grâce pe tata Nzambe a exaucer prière donc ignorance ndi yango ezosala batu nyonso atu musuba lobi ke o nenga sabongo soka zalaki Nzambe hôpital elingaki zala awa te siko pona ni bazozwa traitement pona ni bazosala boye pona ni bazozongisa boye et puis papa kufa zonga te nde nini mutu Nzambe zalaki mususu aye est-ce que ezalaka vraiment makambo ya ministère ya Trinité eza eloko moko monene oyo faut koyeba o ezali eloko eza vaste tata molimo santo ayaki na mokili aza na 3 missions mission ya liboso eza mpona koya kopesa confirmation na mayematali masumu ya mibale koya kozongisa justice na mokili na ya misato kopesa siko jugement alors na 3 facteurs wana ekoki kosalema nyonso mbala moko te esengelaki nzoto na ye ya liboso oyo ya 21 eya nanu mpona bokokisi masumu eza komona pasi bazwaki yango babetaki yango fimbo banyokolaki yango me 30 ans de prison et puis lelo atuza koloba na mbanza kamba nzoto yango wana ezali pembeni na ngana yo selon Luc 17 verset 37 kolosha lobaka esika bokomona nzoto wana nde batu bangondo nyuso bakaya kukuta bangondo wana ezali komonisa ba grande puissance yo moko soko tali kuno komona ba drapeau ya ndenge na ndenge lobi tozala na yo omoni ba mindele ya ndenge na ndenge baza koya kosala nini eza eloko ezali wana kolosha lobaka soko keli susu na Apocalypse 11 verset 7 elobeli likambo wana tango bakosalisa kosala makambo na bango nyonso bakoboma makasi bibembe na bango bakoetika yango na malita te batu ya mokili mobimba bakoya kotala yango pendant 3 jours et demi elelo yo nango telemi na mboka bula déjà sima nango moni kilongo eza kuna ba vitre eza wana banzoto wana ezali batu bakoya kotala yango ekoma alors na mai matali programme ya tata molimo santo koya na ye ya liboso ya mibale ya misato le na bisaki yo ya liboso nzoto yango wana eza sima na ya mibale ayaki na kumbe papa diangenda kuntima na 1918 lokola Jésus to lokola ndeni
ye tata molimo mosantu kaka ye moko wana po ayaki liboso lokola tata nzoto ya wana epe na papa na ndila papa jangi na lokola mwana ye kaka molimo mosantu ye kaka molimo mosantu pona koya kopesa sikoyo mateya ya likambo oyo molimo mosantu ye wana ka me azo changer bato ingeta ye moko kaka wana incarnation et puis réincarnation de tout ça na ye na tata Simon Kimbangu Kiangani ndenge alobelaka yango ye moko na 1910 alobi na kobotama na 1918 na kokoma na tango azoke na 20 alobi na kati ya bana na ngai tangu mukolo ngana kokufa meme heure meme jour bana na ngai misato moko akobota mwana mobali ezali ngai Simon Kimbangu na ye kozonga pona kokisa belaka na ngai donc 3 égale à 1 tolobaka ezali mutu moko ye moko tata molimo mosantu. Ok, merci beaucoup papa révérend, merci. Yangoyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala. Bonjour, bonsoir très chers internautes, donc ça dépend ici quand ils ont mis bino l'émission sur Yabiso podcast. Oui, c'est bien moi votre humble présentatrice Prudence Ngimbe, la petite audible à la taille acceptable autrement dit original. Quand la mission c'est mieux que TV Marco Baté Belé. Je sais bien que Boza et Belé devait avoir poste téléviseur na bino au Bozolanda édition na biso ya mokola lelo mama nangaye babito kuya ki déjà na mabele ya Mbanza Yerusalem na Kamba na Congo central donc le dimanche déjà, le 7 avril 2024. Donc, tout l'excès est déjà ambiance et à lobby le 6 et ça qui vraiment catastrophe. Donc, obscurité et indaki. Voilà, donc, si tout ça, Liboso, il y a église. Et puis, si Manabison de Bozo Mona, c'est bien écrit et ça misé Papa Simon Kimbangu. Donc, l'annonce très bien. Tantôt, c'est la découverte, il y a Kamba. Nouvelle Jérusalem de yebani non ebomami kuna maboma mineza na kati ya meze et na sima caméra kuna je crois bien eza église donc église nde yangwana temple yangwana et awa tozana donc liboso na biso église na sima na biso eza meze toye to participer na culte ya bakimbangiste to yeba quand même to découvrir biso na bino elongo comment culte ya bakimbangiste et déroulaka bamsuba tuna est-ce que batanga apé bible est-ce que baté apé pour bamona randi za la quantitani na titani ba mama papa ba lekibino ba papa ba mama ba lekibino siko lelo biso na bino elongo to yeba est-ce que baté aka est-ce que batanga apé bible est-ce que communiquer pe lekaka est-ce que ba yamba pe batasika to ndenge nini voilà donc restez branchés. Surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner puisqu'il est dissemblé nulle part ailleurs kakana Yabiso podcast. Nasanga moroté naza vraiment mon ami de souffrance automation au tembler partout. Donc voilà je crois qu'il a pèse la wata kin 24 donc. À vous la parole. Merci bien, Prudence Ngimbe. D'abord, bonjour et bon dimanche. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je pense qu'on a Kamba Yerusalem, on a habité ceux qui vont monter Zarana qui Congo, n'a pas que Congo passe, la repère Zarana qui a monté qui Merci bien, donc, c'est une ambiance parce que c'est ma concert et quand on en tout cas, trop cher de notre chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast. Un grand merci à vous et Nengo toujours confiance et commentaire, on a bien, vous liker, vous partager, en tout cas, et ça Bisso Pénal qui toque c'est Prudence Ngimbe, en tout cas, hier c'était fantastique, en tout cas, parce que la bongo présence, il y a l'autorité Mboka Bazalaki, tout le monde présence, il y a gouverneur, il y a Congo central, excellence, Gimbadou, et puis tout le monde qui bongo président, il y a assemblée provinciale, il y a Congo central, il y a l'autorité belé, député belé, Bayaki, en tout cas les cas qui toko, et puis bango mongo pe les sous qui mangiste, il y a solo, en tout cas Bazalaki wana pesa qui va pendant qui penan teke, et puis neka bozo mona bongo ba image
après papa koloba kopesa message na ye to monaki bongo défilé en tout cas epesa nga kutu na posa na kota na katinga pe na lobeta ba kinzi wana en tout cas c'est la peine que to makasi avec donc ba kimbangiste tout en tout cas beau manifester ndenge bo tali peine émission to sentir vraiment que non ba kimbangiste ba le karabango ne belé de bo partager bo liker bo s'abonner hein et que ça la peine bien makasi ndenge kaka ma concert au koloba donc fête to ça pas exact 3 jours. Donc hier c'était samedi le 6, alors lelo tout ça bongo mo kolo ya yenga le 7 et puis lobby lundi eza bongo le 8 to yela bino pe les usu image ya sikara ndenge za la parce que tout ça na kati ya kamba eza tellement vaste. Kamba eza tellement vaste. Alors place au toza ba bengaka yango mbanza. Eza na ba instruction ngo belé eza na ba instruction belé ndenge va to kota ba expliquer ki biso mais to koloba ngo te pona ko pesa bino goût na biki to koloba ngo lobi lundi lo lobi eza découverte to ko beta skoli solo ko ya kamba alors libanda eza kamba mais na kati ya benga ngo mbanza awa nde bina Saint Esprit vandi donc nde bomo na concert na tongo zo zonga kini boye mo pepa sika ko meka ko tout zo inusa mabe donc eza pe na bien makasi donc alors to zo kota sko na kilt to assister ndeka ka concert au tukoloba tout le monde appelle comment bakimangiste basambelaka. En tout cas, beaux appétits, restez toujours branchés. Prix d'Angimbi, à vous la parole. Tom Soubo, mon ba makolo ngulu ba nini donc ba bi siko koti so koti ba otambola lokolo moko yo pe landa lokolo moko mais na ndenge mabete donc au monde ba bina lokolo moko yo pe landa donc moni original à koti na liputa le 6 avril moi qui tambala ka ya maman mwilu donc voilà ndeza la monde biso ba makolo ngulu ba chaussette kaka donc le système on ndenge zalara photo to sa instruction parce que awa nde molimo nde mutazo sala molimo ndazo régner molimo ndazo dominer la raison pour laquelle to si mibeko donc l'obéissance veut mieux que le sacrifice. Moi je pense que c'est ça. Merci beaucoup, un grand merci à saluer ba boss na musika bisika bozali ya bino ya ngwana voilà donc to kota na kati pour que to mekape ko tala kuna izoleka ndenge ni to découvrir ngo biso na bino elongo. Merci beaucoup. Bye. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati touti musika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a watch in a movie. Oui, très cher internaute donc on a obozo mona isa arrivé à notre papa Mbenza Kiangani André donc yewana déjà azobima aza accompagné na bandeko donc yewana papa Mbenza Kiangani André donc yewana zo qui déjà kokota voilà donc babi honneur na ye papa Mbenza Kiangani André yewana donc voilà. Voilà, on est au bazo PSAE, donc voilà. Voilà, donc Papa Yewana, voilà. Oui, Papa Yewana, donc. Azo ke kota déjà na katia salle. Voilà. Pardon.
ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ote bandeli sito
eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso
lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo ebisala emonani
kuweza basi kuweza kuinua sikukuu hiyo ya tariki na kushukuru Mwenyezi Mungu ili basi katika kipindi cha sayo kisha usikia utapokea heshima ya Baba Mtakatifu, na nyuma ya hiyo itakuwa mchango ama namna gani ya kujenga kamba. Wajournaliste wengi walikuja pamoja na sisi, shabaha yenu nyinyi wajournaliste Thank you.
vous avez comme sentiment? Merci, nous sommes très heureux parce que cette date du 6 avril, c'est le commencement de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu que nous connaissons tous aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette journée a été dédiée, consacrée à son combat. Et aujourd'hui, nous, Kimbanguistes, nous sommes très fiers car nous avons milité pendant un bon moment pour ce combat de Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, ça se matérialise par cet acte pleinement consacré par approuvé par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dédié cette journée à Papa Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Et nous, Kimbanguistes, nous sommes fiers. Pourquoi? Parce que Papa Simon Kimbangu a mené un combat que personne d'autre ne pouvait mener. À l'époque, nous étions esclaves, nous étions colonisés par les colons et nous n'avons pas su nous en sortir. Il a fallu que Papa Simon Kimbangu prenne le devant. Il a fallu que Papa Simon Kimbangu se prononce pour que son message passe aujourd'hui. Ce message est le suivant. C'est un message de paix. Papa Simon Kimbangu a passé un message de paix primordial aujourd'hui pour le cursus de cette église. Et aujourd'hui, nous devons amplement méditer sur ce message car c'est un message non seulement prophétique, mais à la fois politique et social. Vous êtes le numéro 1 de l'USK. Comment vous êtes préparé pour fêter avec faste ces grands événements? Comme étant numéro 1 de l'USK et avec tous mes collaborateurs qui sont là à mes côtés, nous avons fait un don. Nous avons fait un don de 500 sacs de ciment pour la construction du mémorial qui est en construction ici en Kamba. Alors, à part cela, nous nous sommes préparés comme tout chrétien kimbanguiste avec nos contributions habituelles et sous d'autres formes aussi, je peux dire. Donc c'est de cette manière que nous nous sommes préparés. À Lingala, pour l'événement à Lelo, vous allez l'université Simon Kimbangu, une délégation menée à la cité Sainte de Kamba. Oui, ils allaient faire à Yamounene Nengo Chugoloba. Fête le 6 avril, ils allaient faire Oyo et réunir Sakabatu et Belé. Partout dans le monde, Batu Bayaka pour na Kamba pour se ressourcer. Et puis koyo kamate ya mokonzi abule maloba na ye et puis kozwa histoire ndenge lingomba e bandaka pour le 6 avril nazo répéter tout na bandeli eza mokolo Papa Simon Kimbangu abandaki musala na ye donc mission na ye bandaka ngo na date le 6 avril yango wana batu nyonso bayaka na Kamba pona kozwa histoire wana koyeba histoire wana et puis koyeba ndenge lingomba e fonctionnaka et biso bandimi ndenge to se préparera mutuna mutayaka na contribution na ye selon bikateli oyo esengami na mokonzi ya bule neti sikoyo touti na temple boyoki message à conseiller direct Papa Mbenza kiangani oyo apesi alobi mondimi nyonso partout azali akoka contribuer na $30 wana biso toyebi ntina nango te mais bango bayebi ntina nango na kondima na biso nde yango wana biso tozopesa bacontribution wana mpona totonga nkamba epi mpe na nsima ya kotonga nkamba biso tozozwa mapamboli pamba te balobaka ete ntango nzambe azosepela bino bato bozozwa nini mapamboli donc yango wana biso toye na nkamba mpona kozwa soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na